copier que ba musicien ba bato ko ba ngulu bo ngana sala ka ba est-ce que moto sala ka mo ou bien moto ni sala ka yemo ngana sala yo ke ngana sala yo sala ka moto wapo donc ba musicien o ko lia la moi si ko lia na ndo okutaka ko lia na moi si ko lia na ndo wapo donc ezalina ba thème moko boy o ba musicien ba mema wana nini ko buisa mokili à un moment donné il faut téléma oui on se sur la première ba nzembo mususu o ba non nzembo ngala ko jo vibration nzembo o te parce que tango yo ka nzembo o ko jo vibration ya nzembo wana o ko mikota ngona kati na yo et puis o bandi ko consacrer ezali malamu parce que yo kika ka musicien ayebi bien mais ayembi quelle vibration o yo ko tia la kati na yo mais musique ezali vibration mais tant que yo kango ko kota na kati na yo e ko kota na kati mo limo na yo après yo bandi ko sala makambo oyo yo ki na kati nzembo wana mais à un moment donné il faut yo yeba que ngana ko yo ka musique te parce que musique ba vibration ngana ko kango te tant que yo mi yebi nde e ali koto yo ko fiko loba que vibration ngana ko kango te tant que yo mi yebi mais tant que yo mi yebi te yo ko yeba ndenge ni yo ko mona ka no mo kile ko yo ka nzembo wana ngape ko yo zali mo kilite yo zali mo tozana kombo vous avez une identité na yo donc si vous avez une identité na yo vous avez un caractère na yo vous avez une mission na yo mais yo ko landa kaka ngulu ba bande ba bato ba ngulu ko landa yo be ngulu kaka donc si vous avez ka ngulu ka mo vanda ka ngulu papa Joachim na personne malo merci mingi mama kwa rapona bozongi singa susu bate oya kitoko oyo ngape na zako landa malembe et avec trop de prudence parce que apparemment eza mate ya moko bato bakoyo kansake eza ya moke mais koyi kozwa vraiment ba leçon ebele pe ete ya mamingi na société na biso parce que likambo oti koloba awa ete bato na mokili soki tozali komiyeba biso moko te c'est impossible tokoyi kotonga société te parce que ezali implice toya kobakisa na bavi na biso régulièrement et chaque jour contribution mutu fo ezala il faut ezala actif na vie. Par jour avant tout là, la photo est qu'est-ce qu'on a fait pour la société? On a eu moko d'abord, parce que on a eu moko peut-être, on a eu un film, parce que tu fais des choses qui concernent seulement toi. Et alors, quelle est ta contribution à la société? Parce que chaque moutou, chaque moutou na balabala, du moins, il y a une plaque d'identification na yango. Demi-touka na ville, moko na pays, moko jamais la même numéro de matriculation. Tout comme Bamituka tant que ça le avant et bimana usine ezalaka na numéro nango de matriculation te mais numéro ya châssis ezalaka moko ndenge mwanza mepe ayebela ka batu na mokili comment to yaka pe na contribution na biso photo za active na ba opportunité nyonso spontanément ezako ya na vie na biso toza parenté biso nyonso mais toza parenté sur base ya don oyo mutu nyonso ayaka na yango soki amiyebi ye moko. Il faut la traditionnelle dans le sens que kaka ngai parce que na miyebi alors tango miyebi luka na pembeni na yo makambo bele uti ko loba awa ngana zako bakisa te na zaka ko landa ba phrase kaka je le reprends encore na so tombola émission sur base ya makambo zako koma réponse na yo na société il faut ezala très authentique que euti epa nani mais yo wana chaque jour sokoza komiyeba te ekozala jamais agréable na vie ya batu mususu agréable pourquoi toyila ndaka makametali par exemple musique tango musique beta en réalité musique eza makelele ngaba musique ba indien tango beta na benga makelele mais un indien sokoza na pembeni oh pona ye donc c'est agréable parce que il a un certain message oyo eza ko wuta na musique wana oyo eza ko yeba eke eza na culture na bango na tradition na bango. Yo mutu pe na ndako mama kwa ologa expérience na il faut banda na ndako avec les enfants il faut yeba ko benga bango ka bazoba te mais découvrir du moins don ya chaque mois valeur ya chaque mois et quand on commence à partir d'une petite famille ya mwana comme te comme rappelle élargi et puis ekomi na libanda parce que sozo na compassion na mwana na yo ozana mawa na mwana yo précisément pe na libanda pe okozala pe na mawa wana pe ko monana. Mais quand dans ta propre maison, tu échoues d'abord totalement dans monter ma compassion, bien sûr que réponse de la société et que vous allez forcer et que tu la possibilité parce que dévotion na yo comme pesa na yo, moto na yo, à partir de la tradition, à partir de la source, na nucléus exacté,
donc na batu mususu okomi bruit na yo moko pe okomi pe bruit et puis immédiatement okomi mutu moko sans valeur na société. Voilà pourquoi émission valeur na ezali soki okomi komi yeba yo moko oyebi pe qu'est-ce que la société s'attend de toi. Okomi poème et pas na bango mais ba poème pe ezalaka na groupe. Il y a ces poèmes, ce sont des lyriques, il y a manyongo to ba poème ya mawa. Ba américain banze ba yemba banze ba bengo de blues. De blues banze mo yemba mama kininga moi ça aboinga donc ça kolali ça ba tupongi même mtu aza koyoka yango a se retrouver que poème oyo ngai pe passe eyela kingai alors ba poème musu pe ezali ya kitoko ezo sepelisa bato. Donc chaque fois soki toza komiyeba na vie faut toyeba quel genre ya poème toza kokumba na société. Est-ce que poème eza vraiment lyrique ya mawa to poème ko ezali ke eza ko sepelisa pe bato po bato bazali amiyebi na yete na tango yaki na société a communauté ya virus a communauté ya sekete to solo moko bo eye ezali na ba fête ezali na ba église maman soka kotika na église bato alegria esengo ekoti po ba yebi ye po ye moko pe miyebi po pa za ko utiliser dona ye ya charité. Mais soki oza na opposé tango okotaki na église okotaki na fête epanza makita aye trouble fêteuse aye donc biloko boye comment koyeba yango vraiment mama akwala eza affection na yo na sympathie oza na yango il faut uta na motema na yo mais ekoti koya te bandeko na ngai toyoka mama akwala makambo aza koloba lelo soki tokoki kobimisa basentiment wana te ke toyebi ke toza na yango pe topesi yango na société. Il faut beaucoup plus donner à la société que recevoir. Nayebi te nini yango koyi koza na société na bozui. Non, c'est toi d'abord qui dois remettre à la société et puis société et profiter na boyebi ya yo moko mais okoyi kopesa eloko te soko za nango na maboko te bandeko na ngai. Mama kwala tout ce qui azotante koyebisa biso awa ete zala na eloko na loboko po opesa moninga na yo. Soko za na eloko te okopesa te et comment tu saurais que oza na eloko na loboko ngoya yo moko tu peux sentir sensible na message, sensible na société na biso. Quelle est ta participation dans la société? Miyeba d'abord yo moko nini oza nango et moko te na mokili ko yikoloba te ngana za na eloko te tika ka problème ye nango ekende ya ka boye mokili et résoudre yango tika ta esa lango quel temps eza ko passer lundi za mardi te mercredi za jeudi te. Il faut travailler dire ko tika ba émotion na yo te et contrôler yo pour le bête ngana za na rien ngana za na eloko te. Il y a quelque chose dans la vie mais quelque chose au poye bango ngana yebi na ngai te. Mais maman akwala azo continue ko komba pona ko pesa biso pe moi ba trick ba secret mike oyo pe ye na banzi na effort na ba recherche na siliko sala oyo ezalaka tout autour ya vie ya biso bana ya batu poto zala sikoyo dépendable et puis tozala indépendant pesate que tozala batu ba yela kapse mais tozala pe préparer poto répondre na société tozala très ponctuel na koyeba ete situation eye ndai mtu ezoko senga solution na pesa nga mtu bazozela banako ba solutionner na bapasi na bango to na situation na bango mais il faut savoir que est-ce que j'ai cette solution là, est-ce que je me connais moi-même? Oui, je me connais. Nazana don ya kosunga bat bazana problème, nazana don ya kosunga bana mike, nazana don ya komona mwana zolela et puis na calmer azoni calme. Tous ces dons là c'est tout ce que eza ko sala ensemble. Connais-toi toi-même, toi-même eza très large, eza na foi ya yo moko d'abord. Oyo mama kwala uti ko pesa biso kaya ya nkolo Yesu apesi opesa ki même exemple ya yoka ki olobaki kaya mwasi wana babamba ki libanga pona bikobo ça va wana yeba na ki nango société eyebi yango mais quel est le don qui est derrière cette femme là poto ko boma akufaka eba ko soka sana ba secret mo caché et cette femme là bien après on a découvert que c'était elle la Marie de Magdala parce que kimaki vile na aje ko vana cité monsieur Magdala kuna nde ayeba na ki azandumba te aje ko reconstruire réputation na ye mais soki akufaka. So il connaît ça permettre à qui allait découvrir le secret qui était Marie de Magdala? Personne. Mais il faut mbatinyo so to yeba ba don na biso muta wi ko yeba yo ko leka yo moko d'abord na vie azalité parce que on va na calme ozolo ba yo moko oza ko développer ba makambo ebele ozo solo la ka pena ba tu ebele o ende eloko mususu vraiment un jour maman ko la ngano peut-être to wi ko fa na ensemble to lobelango comment ba tu bazala ka ke azo solo na batute alobaka neta vaneka na kwa na ye moko mama la zakane calme ce n'est pas vrai maman kwala mutu moko wiko vanda place ye moko bon cerveau ne vandi calme eza ko raisonner te azate o avana neka non
azo solana bato bele azana ba master bele po bazo se omoni ndenga salibwe zela tanto okutana akomona onga na kosala ozo solana nani yo moko kaka et puis pe bato ngo discussion ezalaka te parce que boza ko coopérer déjà spirituellement boza ko solaka ke okosala boye ta ko ya akomona et puis mais bato physique bata bazomona maman na vanda ineka ye moko na kwene calme alobaka na ete maman malamu ce n'est pas vrai. Cette femme-là, cet homme-là, il a des millions de gens qui sont ses amis ou ses amis. Et bah, fait ça, il peut penser, oui. Et puis, tellement, ok, le va à la place à Yomoko, occupé par côté. Il reçoit des conseils. Et ces conseils-là, et que ça a été à commis que c'est découvrir Yomoko, et puis, Nasuka, ou bien à sali suicide, ou bien à bomi mutu, ou bien à commis dangereux dans la société, ou bien à sali capacité à se découvrir Yomoko, et puis à garder une façon interne pour elle-même. Donc, bateau bazaka self, yemo kana ba raisonnement, ce sont des gens les plus dangereux qui ba découvrir kada bango bazali banani, mais ba ngako expressionner on a les bandate pour mo kili ekabola ya hote. Maman kwala émission oya découvre toi-même. Tokoyi ko banango le lundi samedi na banza na ko participer na angle za ko kende tikino na persona na antenne kuna parce na yebite côté nous soko kumba ponga na za ko kumaka na za ko landa ka yona za ko mo na zo ko ma riche na ko loba parce que richesse sango na zo kanga introduction na yo pinga na ko sifimo data ya mukeke ka yona na za ko landa ka yo soko lobi nga na capturer na ngai avu mama akola. Merci mam papa na biso Joachim au côté pendant la carte à vibration au côté pendant la carte à vibration parce que eloko yo lobi asuka wana lobi bien lobi na ko landa yo na zo koma. Et puis, nako pasolaka na ndenge yo zoloba wana. C'est ça? Tango so koti na kati ya vibration, obandi ko mona makambo oyo ezalaki caché. Parce que koti na kati ya vibration et on dit ko koti na kati ya vibration, okomo découvrir makambo. C'est aussi facile que ça. Mais ça la kanini, bato bango moko moto ba kangaka banzela na bango. Parce que ezali très facile ya ko koti na kati ya vibration na kati ya émission oyo, koti na kati ya vibration oyo, obandi ko yango papa Joachim na osala expérience. Yango ya ko sala expérience. Donc ezali vibration oyo moto ko pasola, soki moto pasola vibration ezali nzela. Mais le moto ko loba oui ngana linga kota na kata nzela wana, abandi ko mona makambo. Mais expérience oyo baba Joachim ko sala na kata émission oyo. Akoloba na découvrir na makambo na zo koma parce que na zo yoka. Parce que ba vibration kota na kata na toi na ye, oyo ke na motema na ye, e ko pasola nzela. Et après na nzela ko pasola ko pesa si loko mususu oyo papa Joachim ko loba ngana linga loba bo. Parce que atali sikoyo nzela amoni nzela na ye. Donc écoute kaka koyoka ya pamba kozwa temps ya koyoka moto commencement à sagesse sangwani ya koyoka moto eloko nini azoloba eloko nini alingi penza koloba. Donc si vous avez la capacité à écouter, vous allez pas la capacité à agir, pas à réagir, mais à agir. Pour agir et nous koloba, pour additionner maloba. Donc, maman quoi la lobby, va Joachim Mayoki à compléter. Donc, loi ya complémentarité ni loi planète Terre alingi siko batu ba vivre ndenge wana. Alingi mususu batu ba vivre na kati ba compétition na bango, na kati ba dualité na bango, na kati ba kofinga, na kati ba non planète Terre alingi mususu. Alingi mutu nyonso ova na kati ya planète Terre avant na loi ya complémentarité. Na loi ya écoute, na loi ya ko agir, na loi ya ko yoka, savoir communiquer zali ko yoka moto jusqu'à la fin et ko comprendre en même temps leur ni ya liko le même ce qui a utilisé ba mot oyo yo lingi a utilisé té mais yo comprendre déjà sans ya likambo ya ko yaka na. Et puis vous avez la capacité ya ce que on quitter autour de sous menga place on a yoka quitter et d'aller devenir. C'est ça. Donc quand on a moko na miyebi et que ça que na koyeba pe émission ni ngana ko sala o ko kani na ba vibration na ngai. Ce que na lobi na ko sala émission à partage parce que na miyebi et tant na miyebi na lobi ngai na kokoka ko sala émission à partage la spiritualité parce que na miyebi. Il dit quoi que non, on m'a pas la ligne débattre. Voilà, changer ma cam. Donc, quand vous avez un miyebi, que mission et spiritualité et aussi banangai. Parce que na lingaka pour expliquer que bato mokili.
parce que tant on a une capacité il y a que tant mokili tangi mokili na tangi l'événement mokili na tangi yango et na koki ko transmettre na mokili ce qui mokili a lingo kamata kamata ce qui le événement ezali na événement ya sika o bato nyonso bazoloba ezali événement ya DSK kona ngai ezali mwasi wana ya musulman azali mwasi oyo akoyaka koloba na mokili oyo azali na capacité ya dénoncer likambo parce qu'il faut la capacité ya dénoncer likambo azali na capacité wa alaxi yango et que ekosala nini na sima ya likambo ya sali ekosala que basi mingi bakokoma na courage ya koloba parce que ekosala que ekodélier ba langue ya bato bavanda koloba et puis effectivement esali que affaire oyo bato babandi balobi mingi mais bato nene basilisi koloba te bakoloba lisusu parce que mwasi oyo asala na kati ya hotel ayebi loi ya hotel elobi ke mwasi oyo akosala kuna atambola na mibali bazalaka wana te mais tela que moto oyo alingi kozala président ya mboka aye abuki mibeko alingi abima na ye ye alobi non donc ezali capacité moko oyo ye amiyebi et directement à dénoncer yango esali impact ekosala toujours impact akwesi nani akwesi moto alingaki a poser candidature na ye mpona ngai ezali ngai na komona yango te que ngai na komona yango na sens que musulman juif na komona yango mpe ndenge wana na komona yango mpe noir mundele et puis na komona yango lisusu na côté politique que ivoirien en quelque sorte gagné parce que français balingaki basali jeu et pas ya ivoirien pona bago a koya humilier bago na ndenge bango balaxer na télévision na ndenge balaxer bago maintenant tela que kaka même France a komi kozwa sikoyo leçon et pas ya banani et pas ya américain mais na choc oyo français bazui na choc oyo ivoirien bazui na yebi du choc ezali kaka choc mais ce que moni bien okomona que bateau baleki kozwa choc ezali français et c'est sur ivoirien te et ça on dirait que likambo ya bago bakoloba yango susu te ekomi ka likambo ya français mais français moto bapesaka bato moral leçon de morale mais ndenge nini bango moko bakonda kokwea na kati ya libulu ya ndenge wana oyo femme de chambre moto akwesi moto monene donc soki na bandi koanalyse likambo ya DSK na komona que oui planète terre akolinga kopesa biso message oyo biso tokokoka kodécrypter yango te parce que likambo ya bago ndenge nini bahumilie moto mobimba oyo azalaki président ndenge basali ye maintenant tala sikoyo mwasi ya noir ayi kodénoncer moto monene oyo directeur ya FM makama mbongo okomona yango te mene ekosala sikoyo mpona bafrançais esali bango choc esali bango choc ya monene mais non sikoyo balobela sudi kama ngo ndenge kusi ete esalami maintenant baivoirien sikoyo bango sikoyo na kotia bakoya bomona donc planète terre ye moko abongisaka makambo na ye na ndenge na ye omoni akotia ordre na kati na ndenge na ye parce que bango bakoya kohumilie mokonzi mobimba bongo nde sikoyo mpe femme de chambre mpe ahumilie mpe sikoyo mokonzi ya monene ndenge wana donc soki omoni yango na angle politique ekopesa réponse soki omoni yango na côté ya bato badomineke mokili na bato bazali bato bazali domine oyo omona que ebandi kopesa équilibre soki okomona barapport ya mwasi na mobali ebandi kopesa équilibre na nini na affaire ya DSK politique ekokenda na équilibre et puis mwasi na mobali mpe ekokenda na équilibre parce que mibali mingi na France bakomi koyeba sikoyo kozwa position bakomi koyeba sikoyo baselelaki makambo bango bakobomba donc mpo na ngai ezali ko nature akolakisa biso eloko moko oyo biso tokomona te nature abandi kolakisa et soki okoki kodécode kombo ya Nafi kombo na ye nani Nafi Satou Diallo okomona ke na kati ya Nafi Satou Diallo ezali na Naza ezali na Sofitel
ezalina allo, c'est-à-dire NASA Sofitel dit allo. Ce qu'on va dire que décrypter par Moana, pour moi, c'est alors, mais moi, c'est monsieur. Moi, si Wana, moi, si Oba Bengi, la fille Satou Diallo, azali moi, si Oyo, a comme une manakata la planète, a comme une délivrance sur la planète. Bien que Bato Bako Ngakongo Nandenge, alingi mbongo non et amakambo ko mbongo te azali musulman parce que ba musulman soki yo ba musulman soko kuma okenda na kati ya religion na bango na kati ya coutume na bango komona que bango d'éducation na bango ndenge mususu pe donc azali moto oyo akomema délivrance na kati ya mboka et que en quelque sorte ba français ba futi makambo bango basali na bivoirien mwana komona ngona sens na miso wa Papa Joachim n'a pas ce mal. Merci maman kwa la ndenge aussi ko développer. Awa ndenge na prometa kyo ke nazaka ko komaka wa kamndenge za ko melango. Soki toza ko kenzela moko to kenzela moko. Soki toza ko kenzela moko te bo bakali ko landa bangonde ba ko sosola pe mutu azu oya ye ndenge émission za ya debate. Mais za ka mutu aloba oyo aza komona. Bon, concernant makamotali ba planète Terre, na concernant makamotali ba mwasi moko ya ka soit ko pesa ba inspiration ba nini wana peut-être wana na kotikela yo na ba oyo balanda ka philosophie wana ya ba mysticisme wana tout ça ba biloko très compliqué wana yo kaka muto yebi wana ba tina oyo ba yebio mais ngai na regarder kaka émission oyo d'une façon naturelle pour na kotsaka ba commentaire na côté oyo etaleli mutu omiye ba yo moko poto mona peza ba planète Terre te to mona pe na poto to ko ramso ko pesa ba explication te ki yango peza ko lekati na ba Bible za ko mona ba passer tamba za ko yana ba lobole lubanzambe soki ba gada ngo simple ba bola la pomite mais soki komi ko tango archange Michael na lola mataki bo ya bona ki boto na lotaki na butu seigneur na singa bo na boy nde biloko na ko za ko la sa to apongi parce que nana wazo simba biloko nana wazo mona en quoi ça aide la population presque à rien ya waza ko mona etenga ko tena ba planète Terre okay na ba mama wana ba nini tout ça na ko kota présenter même ka politique ba français na ba nini tout ça eza un peu na ba vie de mingi oyo biso ngana we peut-être ça pena na poa wana mingi peut-être pona ko kota mingi na ba détail mais émission kitoko concernant la nature ya batu ke to me ka pe komiye ba biso moko soki to miye biso moko rendement na biso réponse na biso ba action to ko zo na société e ko za très positive parce que to ko assumer la responsabilité na biso sur base ya oyebi ke fallait ngana aider na place o fallait ngana répondre parce que na miyebi qui je suis émission ya lelo mama kwa la ko dévier yango te connais-toi toi-même soki omiyebi okoyeba ete ngana ko telema tiki no mutu moko ko lekate parce que na moni câble ya courant ekatani kuna et puis moto za ko pela soki batu bayebi te na butu za na torche te wala ko yeba câble ya courant ekatani wana mais yo mutu yebi yango tie là tu dois veiller pour na batu mususu ke otie libaya okanga batu lekate pona moni kuna mbule beti câble ko wana et puis batu ko kufa c'est ça la responsabilité aux ana performance il faut la orienter na niveau ya comment on répondre na société voilà pourquoi on a besoin de maman voilà nakangama yo na titre oya connais-toi toi-même toto za très flexible na approche ni nango la société na so ezali ko échouer toto to benda changement ekota na société na biso toto po changement pesa trop rapide siko yo tango koti émission ya boye tika batu ba capturer yango ba yeba ete makambo nini mama kwa la lobi même si ça bien développé te mais mutu akene ko développer pour s'attendre esprit nini akoya na pona contribution na ye na développement ya société na ba potence to puissance nini azali na yango kati na nzoto na ye poete batu bazala encourager entre biso na biso les humains poete ba préférence oyo mutu azangaki azwa yango grâce ya mama Terre et puis souvenir comique soki mama na azalaki te ngande na zaboye te ponctualité na société na biso ordre il faut la ordre on fait très loyal pour être loyal il faut mutu na mutu assumer responsabilité pour se découvrir d'abord azali nani ba loi il faut ezala auto kolanda ba limite il faut ezala ba limite na mama kwa la soyo ko tira biso ba bordir nango
que comment mutu ko se découvrir yo moko so ko sa ba recherche abo oyeli biso yango na banza ko bakisa un plus na émission na yo parce que jusque là toza ko peut-être ni ka tanso to comprendre que oui et il faut se découvrir biso moko mais siko wat ba loi o to ko landa pona yo ka roza ka ba loi o po ba vibration o po ba nini ba loi ezali naturel ba tbala na boye ye la biso pe mama kwa na émission oyo po to ye ba mpe libanga ezali wapi recherche no ezali wapi parce que ngai loko na luka na émission so comme na détail banda ko pesa biso un peu un secret caché pesa biso développement et recherche no comme ça na pesa ba point mingi en tout cas mutu oyo azwaki tana ye avant aya na public waya ko siye biso place di kamo ezali mais pe a aider biso wapi yango to kokende et qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut faire le babiloka boy to za ko zela changement wana pour ekota na vie na biso. Il faut responsabilité, devoir, il faut être très relevant au tokozua. Et comment tokozula ngo potomi ba biso moko mama kwala aider biso un peu na potona est-ce que vous avez une vision, vous avez une analyse oyo so sali oyo ko yebisa biso comment batwa ko se découvrir ba moko question na liboso na ngo esiko da place émission se développer pas na mama kwala parce que yo mto ce sujet oyo il faut un développement ya côté wana à vous l'antenne. Merci papa Joachim. Émission qui est très bien. N'a pas la vibration dans la Katiawa. On a émission à connaître toi-même. Et zali émission et moto azalana capacité ya koninga koyeba makambo ya sika. Et ya ko expérimenter. Ko expérimenter elingo lobani. Elingo lobaka koyeba que tango yo tester likambo yo o tester likambo ezali lokola tango yo boti yo médecin ako expliquer nini babota ka mwana médecin na bota mwana mais yo moi si au juste demi o boti mwana okoyeba ko expliquer nini mwana sala kana kati ya libumu te médecin parce que médecin azaka na kati ya théorie mais yo moto boti mwana okoyeba ko expliquer na mokili parce que yo sala expérience wana maintenant bato mingi basuka kaka na théorie azui kombo la démocratie akamati kaka kombo ya kombo ya démocratie wana parce que ya yoki que na Europe basala la démocratie maintenant ni akomi koloba que ngape na kena kosala démocratie na Afrique mais est-ce que yo expérimenter nani mo wana nani est-ce que yo sosoli mo wana or mo wana ezali que démocratie ezalaka te démocratie ezalaka te ezali illusion batio na kombo wana ya démocratie mais non tango yo sosoli que démocratie ezalaka te yo okoka susu koloba te nga na kozwa na kokenda kosala démocratie na mboka na nga na Afrique parce que bato bazali conditionné na ba mot c'est ça le problème na ba mot o bango bayokaka ayoka démocratie allez akamati kaka démocratie mais na sima démocratie loko nini des messages cachés dans la kata sima démocratie démocratie ezali manipulation o ya ba politicien ba temo wana pona yo banda ko kanisa que démocratie ezali yo kina ko voter bango yo mona bien sûr yo voter bango ici après bon ba saka makamuna bango ndenge bango moko balingi ya ndenge population lingaka te mais ce qui yo sosoli bien on mona que démocratie ezalaka te ngai en tant qu'africaine na koki kokenda na Afrique pour koloba que na yiko tia démocratie awa te parce que na ko sosola nani ba africain ndenge bon ba vanda est-ce que africain koki ko respecter loi ami yebi nani yemako non akoki ko naloba africain te naloba nani congolais parce que na mona na kati ya mutu na ngeza ka susu na ba africain ba européen ezalaka te naka basanani Congo. Est-ce que Congolais azali a ça développer ba capacité wana ko respecter loi? Non. Loi ba sala kango wana ba pauvre wana batoyo ba yebi connaître toi-même te. Ti ba loi wana. C'est ça. Ba comment manipuler ba. Wana ezali réalité. Maintenant quelle démocratie ngana kenda ko sala ko kenda ko proposer na Congo? Donc ngai na kuko zwa kaka démocratie basali na poto wana kenda ngona Afrique kuna pona kolibana kuma kimutia ngo kuna ngoko kenda koboma ba tango
tango to banda ko yeba moto na moto banda ko sala connaître toi-même abanda ko découvrir makam oyebi famille na yo moko est-ce que yo so sala arbre généalogique ya famille na yo ozo zoa le temps ya ko koma ba kombo ya famille na yo nyoso ozo le temps wana te mais tango yo tanga ka Bible na Jésus autant ka arbre généalogique ya Jésus mais ce qui yo olingi modèle wa mais mi sala na ni arbre généalogique na yo la famille na yo okomona ko kokangama okomona ko kokangama na nzela omiyebi yo moko te maintenant comme omiyebi yo moko te bolingi siko ko mema démocratie. Quelle démocratie yo comme oyebi ndenge ni démocratie bandaki na poto démocratie babani ko enseigner ngo dani na poto est-ce que yo so joue le temps ko kenda ko enseigner démocratie en Afrique et puis oyebi nani mbo wane linko lobani na sima kuna nini ezali caché donc tant on découvrir biloko nyonso ko mona ko démocratie ezala raté c'est ça donc ba clé ezali oyo ya ko pesa na bato wana bato babanda ko fongola ba makambo parce que soki nga na moni Congo na moni mentalité nango na moni façon na bango ko tambola maintenant na soki na sali biloko na nyonso après na bani ko tala eloko nini ngai na bango na ko créer parce qu'il faut na créer loko ya sika parce que bazala mentalité moko bo motino na bango donc na yebi bien maintenant ceux qui na yebi motino na bango maintenant biso nyonso ensemble to komi ko créer eloko moko ya sika oyo mokile yebi te c'est ça la capacité de créer mais seulement kaka ceux qui moto na moto abandi ko sala effort ya connaître toi-même mais or bato balingaka nini balingaka non pasteur yo prier pour na biso pesa kama bonga balingi facilité mais la population o elingi facilité yo ko kenna ba ndenge ni balingi facilité balingi ko landa ba musicien balingi pasteur a prier pour na bango balingi bazana président tango yo zali na kata connaître toi-même au lingasi que yana besoin président parce que au milieu okolinda ko kenda ko zala ngulu ya moto te okenda ko linga ko voter moto te okolinda pe moto za pe président ya yote parce que ozala fanatique te politique ezali fanatisme religieux ezali fanatisme parce que tout le monde va résultat ezali wana pona nini parce que moto amitié que moto musu akoki ko sala ye c'est ça la mentalité donc tango yo mi yebi okoyeba pe epai nani yo okokenda koyebisa makambo na yo tango yo yebi que yo mi yebi okoyeba pe moto nani oyo okenda koyebisa makambo na yo ou bien okoyeba pe moto nani oyo okenda ko tuna conseil parce que ezali te que yo okeko tuna conseil na moto wana pandi osanga mais pas ni moto wana pandi osanga parce que yo mi yeba kite parce que tango yo mi yebi okoyeba pe kozala na sensibilité akoyeba que vibration place ngana ko kende ezali yango te c'est ça sensibilité ezali tango yo développer ngo na kati na yo sensibilité wana ko sala nini ekolakisa yo moto oyo kokenda oyo akopesa yo conseil ya malamu ko tambola mais kaka na kati ya connaître toi-même donc tango yo oyebi makambo ya connaître toi-même okokutana ka lisusu na moto oyo akotonga ka yo te parce que okokenda ko lo makambo na yo epa na yete moto akoyeka ke nani na pesa conseil lo bite ngana yebe pa nini ngana kenda ko doa conseil na ngai yute pa na yo te oyebi ko lo stop non stop na ngai te oyebi ko lo ba oui oyebi ko lo ba merci oyebi ko lo ba excuse-moi c'est ça bato boni aobo ayebi ko alo ba excuse-moi ou bien lo merci bato boni lomba bakuna yo lingo laksa nini na biloko ndenge wana sikoyo okena ngo ba vibration ndenge wana okena ngo et vous ne m'en nulle pas ba vibration ko longola kati ba lomba kuna yo nani donc tango
ngai na comme ça la connaître toi-même ezali ko na koki ko pesa moto eloko sans que na sala nango publicité. C'est ça, donner sans condition. Au pesi parce que motema na yo sepeli o pesa moto wana eloko esili oko luka intérêt moko na kati kuna te. Ozana intention moko na kati kuna te oso peti obosani. Mais la société na biso ezaka nini opesi obeti nango sikoyo publicité. Il faut mokili mobimbe yeba tu yo pesa ki. Mais ça c'est pas l'amour. Opesi moto eloko obosani tu opesa ki moto eloko. C'est ça l'amour. Maintenant yo opesi et puis mokili mobimbe faut yeba tu yo pesa ki. Pona nini? Parce que il faut mokili reconnaître yo que yo pesa. Omoni? Tango yo zali na kati ya likambo oyo yo pesi moto, il faut mokili mobimbe yeba tu yo pesa ka. Ekosala nini? Soki opesi moto eloko papa na ngai, opesi moto eloko obosani kopesa ki moto eloko. Ozali to opesi moto eloko, mokili mobimbe fo yeba. Il faut ba musicien babetela ngo na kati ya musique na bango. Tu opesa ki un tel eloko, mais on loka moto. Mais c'est ça moto malikundu. Yo opesi nge eloko pona okono beta nga tango kuna ti yo opesa nge eloko. Mais na ozoni se eloko na yo. Nindeke. Opesi moto eloko obosani yango bolingo bolingo ezali tango yo ozali na capacité ya kosala na kati ya moto kaka bolamu na ye kaka ba qualité na ye otiki ba défaut na ye kuna na coin kuna okotala kaka ba qualité na ye ndeko meka kosala ngo na kati ya foyer na yo tala na kati ya mwasi na yo tala na kati ya mobali na yo kaka ba qualité na ye okomona ke na kati ya ndako bokomisa ba vibration kitoko parce que ye moko ayebi kazana ba défaut maintenant ye moko akonduka moto oyo akoyede pona longa ba défaut wana ye moko ayebi akokuta na moto oyo akoyebi se likambo ya bandi ko changer mais yo ko tia na ba défaut na yete parce que kaka ba défaut na ye moko ekokwesa ye ko tia na ba défaut na yete tia kaka ka na kitoko na ye na bolingo na ye na ba qualité na ye et tango yo komo mona mobali na yo kaka na ba qualité na ye tango yo komo mona mwasi na yo kaka ba qualité na ye c'est fini mais c'est ça le paradis. Au commis vivre sikoyo le paradis sur terre au commis vivre bolingo parce que ozali na capacité yako mona bolingo yo moko moto ko luka ko mona bolingo zali tango yo ko mona kaka qualité ya moto loko ko peso elenge obani ko mona ko vivre elenge c'est ça. Donc amour ezali kaka amour ezali na contraire na ngote amour ezali kaka amour la vie voilà l'amour c'est la vie. Maintenant la naissance ou bien la mort contraire il y a la mort c'est pas la vie contraire il y a la mort c'est la naissance batumi bakantera que contraire il y a la mort la vie non. La vie est dans la contrariété. La vie, c'est la vie. La vie est éternellement. Amour est d'aller éternellement. Donc, la mort, contraire à la mort, est d'aller la naissance. Donc, naissance, au botami, et puis la mort. Mais entre la mort et la vie, et la mort et la naissance, est d'aller la nini, la amour, est d'aller la vie. Ou est d'aller la contraire d'un côté. Donc, na yebi qu'on a botami, et koufa est d'aller. Mais na kati wana kati ya vie na nga wana vie wana ezali kaka vie na amour mais non tango yo yebi que amour na vie ezali okotika ko kufa société parce que Jésus a talisaki na nani na Joseph oui Joseph Jésus a talisaki na comment est Joseph ouais le mais il faut naître de nouveau mais c'est ça. Naître de nouveau, Yannick. Connais-toi toi-même. Il y a un jeu de mots. Tant que on dit que nous, en fait, ils ont la canadité. Mais, c'est pas limite, c'est quoi, c'est la fête dans ma caboua. Mais il y a que, contraire, il y a la mort, c'est la naissance. Maintenant, la cascade, il y a la vie, l'amour, et c'est la cascade, il y a l'amour. Vous avez l'autre, on a la haine, on a les alliés, parce que amour, vie, les alliés, vibration.
la haine, l'égoïsme, on est dans sentiment dans ça les morts. Amour est dans mon thème. Amour est dans mon thème. Amour christique est dans mon thème. Alors Jésus a bien que Christ, parce qu'on a développé l'amour christique dans mon thème. Et quand on a développé l'amour christique dans mon thème, et moi je suis le roi qui, au moins kaka essaie de n'aboutir. Parce que au moins dans la carte à bateau, kaka a bon de n'aboulir. On y a dit que moi on a bien à bateau. Donc, capacité, il y a au moins dans la carte à moto, kaka, qui te connaît. Mais au moins, partout où il y a quelqu'un, il y a la carte à moto, il y a la carte qui te connaît. Donc, tu vas poser la bénédiction, on va réunir kaka, bolingo na bolingo. Parce que, nous, au côté de kaka bolingo, au côté de kaka, mais c'est la même expérience, c'est l'expérience, banda pour moi dans la carte à moto, à l'arabe, à la musulman, à la même. Banda comme moi dans la carte et là comment on fait qu'on a mais tu vas voir vraiment qu'on va réunir pas de beaucoup dans la salle expérience tu vas voir que tant yoko au le bana moto ko se kaka parce que na carte na yo ozali na racisme de mon côté oso le ngoli oso comprendre racisme ezali oso le ngoli so le vibration on a tant le vibration yo ko mona na kati ya moto kaka kitoko na yo ça la expérience na kati ya ndako na yo loba na mama loba na papa bo banda ko mona kaka positivité dans la kati na bino yo ko mona ba vibration ya kati ya ndako na bino ko non c'est pas possible c'est pas la kati donc to doit la kati ignorance vous avez la kati ignorance parce que le fait qu'il y a côté là quand toujours ma belle moto et c'est là que on met la vibration ma belle na katanda yo moko to même la vibration ma belle na katanda ko bana ba olela tili bana ba brital mais parce que yo même la vibration ma belle na katanda mais là longo la vibration sur ma belle wana j'ai aussi ma vibration bolingo mais yo mona o ya ki mutu bien a commis na ye kati ma vibration bolingo parce que vibration ndeko mais quand on comprend la vibration, il y a des vibrations où dans le thème, ah, dans le thème. Il y a des secrets. Il y a des mystères, oh, nous avons bâti dans le thème, maintenant, pourquoi, oh, dans le thème, awa, il y a un gondé, et on dirait qu'il y a une énergie cosmique. Maintenant, l'énergie, oh, et biso to bani ko yamba oyo, mo pepo biso to mingaka oyo, mo toyo so oyo, to pemaka oyo, et comme il a, et combien d'informations nous sous. Et là, on a ce qu'on va travailler, bah, t'es bien loin. Mon peuple, oh, et puis c'est toujours, paiement, oh, c'est tout, et c'est côté d'information, monsieur, et côté d'information à Bolivie. Donc, dès que tu peux marquer Bolivie, mais tout ça, il l'a rencontré. Mais non, tant que vous avez conscience que, mais mon peuple, quand mon peuple, on a pu marquer, oui, le peuple, quand on a pu marquer les Bolivie. Parce que Bolivie, on a le colo, et quoi, il y a beaucoup, oh, ils ont le thème, c'est un nous, ils ont le thème, et beaucoup, il y a Bolivie, on a Bolivie, nous avons développé un côté parce que l'ignorance c'est les trop makasi. Non, si on a quatre moutons na yoko, mon peuple oh la zone où ils allaient bolingo. Les gens ont fait ça bolingo. Et beaucoup makaka bolingo da bolingo. Ni ba ko pesa moto loko au bossa na yoko. Ni ba no chuter le pesa parce que mbongo et ko conditionner bateau. Problème on parce que bateau mi ba kalisa ko mbongo ezali et vous dans le colo et non bon bah ça en Égypte et ça les bateaux notre batali système ya mbongo on a conditionné mon kilo mais dès que transcender biloko wana au que ngana za mbongo belé ngana za danger et ça rien transcender en maintenant tant que yo surpasser biloko wana ya mbongo on mona que mais nous to za na biso ka ndenge mo to za na biso ka ndenge mo mais non je peux ba na vivre bolingo parce que au transcender ma comme mbongo au surpasser ma voiture internet au bloc on saute dans le monde il y a matérialisme il y a matériel au surpasser non du côté où on va nous découvrir que mais effectivement et ça on repasse na ça la tête je dis on repasse na ça la tête banana on a kata ndako na yo comment on a kaka bolingo comment on a fait bolingo et il y a la bateau oh ngana tina yebisi ba ko sala ngo ba maman quoi la vraiment la kata ndako comme ka bolingo mais c'est vrai. Les alliés théorie à le coup tête, les alliés yo pe makabolingo, mais yo bakate ko zarabolingo. Donc,
compliquer dans leur vie, pour compliquer vie dans bon côté. Puis on est sur banane, non, pour compliquer vie dans leur simplifier vie. Maintenant, tant que pour simplifier vie dans leur, au moins Jésus-Christ à le bas, qu'on a d'aller voir la première dans leur, la porte. Jésus-Christ est allé, l'énergie christique est allée, est allé à la montée dans leur. Et puis, ma femme, donc, tant que nous sommes commis, bien me faire aller bolingo, à repérer sa bolingo, à regarder bolingo. Maintenant, quand on veut dire bolingo, on veut dire que c'est vrai. Mais les aliments là, comme côté, l'équipe est solo. Nous aussi na yomo, na banana yomo. Les aliments là, comme côté, l'équipe est solo là. Qu'on yoka moto. Quand on va dire solo là, on va dire yoka, mais on a si peu, on dit que vivre bolingo. Parce que le lendo zeli nitola oyo ni makabato ukufa le lendo mentalité le lendo wana o simplifier makambo nyonso bango mala donc ndamo ko maintenant yomo ko mutomi tsaki na ko ya le lendo ndongola na kata ko la le lendo jonga sima o komona ko mais ndiko ko so ya kana mwasi na ngana malendo mais ko 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 na bana na malendo ko ni ko ka na jouer que ko la tu papa ko na ni ko na ni angana mibali miba okufa kana nini na crise cardiaque ko na nini parce que ali ko jouer ko la ki papa ndeko petit kama kabaki ko la ki papa wana okufa na crise cardiaque botia bolingo siko tia bolingo na kati na yo vibrer bolingo et quand on vibrer bolingo on ko sentir bolingo donc papa na ngaji Joachim na kanisi ba clé o ngana zana ngo ya kopesa na mokili ezali pa na koloba na mokili te mo pepe oyo opemaka ekomi sikoyo ba énergie wana ekomi na bolingo ezali na bolingo makasi na kati yo sikoyo zwa conscience que mo pepe kaka oza mo pepe oyo eza bolingo quand yo ezali na ba problème par exemple ya ba sexualité oyo okoki komaîtriser te mais okoki koréguler yango na ba respiration ezali na capacité wana capacité ya réguler bakanda na yo na respiration. Donc, libali mingi bako yeba te, mo pepe besoin mela énergie sexuelle ya basi pe makasi. Et comme ça fait basi ba bali ko attirer libali makasi mingi. C'est fait exprès. Pour na nini pour na ko tia loi ya complémentarité na kata famille. Donc, énergie sexuelle ya basi pe makasi mingi, comme ko attirer libali makasi mingi. Maintenant, mibali bakozala na retenu pe na maîtrise bakokoya. Maintenant, information na zo pe tezani. Ezali que mibali sikoyo pona sexualité na bango bakoka ko maîtriser yango, bakota na kati ya eloko ba bengi maîtrise de soi na respiration. Ou bien soko za na kanda mingi, okota na kati ya respiration ngolo bato, tango banini okoyoka respiration na yo. Oko yoka ndenge nini yoko respirer. Kosi na kati na yo. Et au moins la kozana maîtrise de la sexualité na yo. Donc, ezali eloko oyo autant na détail place wana. Papa Joachim me bese maloba. Lui misala na kati mais peut-être on y a type point ezali que il faut maintenant tout le gabet à apprendre parce que on lobby bien que attraction ya basi la côté à sexe comme mingi soit une certaine puissance comme mingi na mikolo na côté wana uchi tie ya solo mais maman kwa la yeba ete na tango ya kala pe ezalaka parce que ba polygamie ezalaka ko rene mingi pona répondre na ba besoin wana et que mibali tozaka mingi na poso ko se satisfaire mingi na bakambo wana ya sexualité alors ya mwana bazako zo 2 3 4 basi puis so balandisi ba wana bandako omonike papa zo ngine calme na mikolo ndenge lobisi c'est vrai que attraction basi e bakisami est-ce que za komona te que côté mibali pe ba réduire biso que moi si moko mobali moko fa tata moko moi si moko bon sikoyo d'après yo za komona te que condition nzele bani ko yasu makasi pe difficile susu pona kala batata ba na attraction mingi te mais bazaki na possibilité ko na basi belé et bon mona mikolo comme que moi si moko plus ba condition ba mama ko attirer mibali et comme grave susu place wana poto devient la émission tenyatana ne pouvons pas zonga sujet du jour. D'accord. Ezali que tango
énergie cosmique et comme ma carte sexuelle et comme ma carte pas ya basi et que ezali message pendant que le balibali que bon changer méthode de sexualité na bino pourquoi na kati ya sexualité ba bengi sexualité tantrique ezali message c'est-à-dire sexualité tantrique ezali sous sexualité o bakoko na biso basala kite ezali mode ya sexualité oyo ezali sexualité oyo il faut balakisa yo ezali ba sexualité oyo basala kango na ba respiration pendant de la maîtrise et puis na ba massage toujours pendant de la maîtrise ya diko na yo ezali ndenge wana donc ndenge massage oui ni atana massage sikoyo ezali école mobimba donc sexualité oyo yo ndenge yo lobi oyo bakoko na biso basalaki sikoyo na air ya verso message oyo mokili kotinda na mibali ezali nini ayeba azwa conscience que sexualité énergie sexuelle ya basi eko makasi ekosala ko kokwesa bango ekwesa mibali maintenant mpona mibali bakwea te bakota na kati ya sexualité babengi sexualité tantrique kota na google obeta sexualité tantrique basi na mibali babanda koyokana mpona kosalaka sikoyo sexualité tantrique ezali ekole ya sika maintenant sexualité tantrique wana ezali mpona maîtriser mobali na baénergie makasi oyo tozozwa et sexualité tantrique wana ezali mpona esala que basi na mibali baveillir lisusu te na kati ya bible na début bakomi wana que moto akoki ovanda 900 ans 800 ans 1000 années oyebi yango ti papa Joachim oui baredusaka yango na 120 mais baredusaka yango na 120 maintenant sikoyo tokomi mozonga sikoyo na oyo tokovivre pendant longtemps tango bato babandi koappliquer sexualité tantrique parce que na kati ya sexualité tantrique okovieillir lisusu te okoyeba kogérer baénergie na yo sexualité tantrique ezali mpona yo oyeba kogérer baénergie na yo obimisaka baénergie sexuelle kilikili te en désordre te donc enseignement wana ezali mpona yo miyeba ezali kaka na kati ya connaître toi-même yo miyeba maintenant côté sexualité na yo ekozala ndenge nini bokosala yango toujours na mwasi na yo na sens que ezali batia massage na kati kuna ezali pornographie te non ezali technique oyo soki ozali na sexualité okokoka ozwa bamaîtrise te bakolakisa yo technique ya respiration mpona ozalaka na maîtrise oyo soki obimi ezali lokola DSK soki ayebaki makambo wana kasi alinga kosala makambo oyo asali na Amérique kuna te mais ezali que ignorance eleki tro makasi maintenant planète terre akosala énergie cosmique okosala ndenge wana mpona elamusa bato mpona koloba bango bokota siko na sexualité mosusu sexualité bokosala wana ezali yango te donc masturbation mpe eza na kati okosala lisu biloko wana te okosala lisu bapornographie te okosala lisu biloko wana nyonso okosala yango lisu te okoti na kati ya sexualité tantrique kota na kati ya internet okoma tantra ezali baoutil oyo bakopesa mwasi na mobali mpona akota na kati ya sexualité mosusu e sexualité yango Jésus Christ abanda kosala sexualité wana na Marie de Magdala mama na ngai oyo bomba pasha na jour suzongana na oyo toza koliaka lelo bacrocodile baza korespiraka na bango na pembeni na mai bazokangaka bansisa oyo tokosala lokolo po papa muzadi awa alinga kota nokina ya kobenga ye yo tozongaka na sujet na biso du jour ngai ndenge nalandaki yo soki naza comprendre bien connaître toi-même eza kosenga une certaine connaissance individuelle miyeba nsima ose comprendre yo moko avant obima na société ezali neti ya moto aza na ndako na afaa na libanda pour la journée sokola nano otie bankula bapropriété babote na nyonso omiyebi ke oza na sorte ya confidence nsima nde okokende na libanda. Il faut te connaître toi-même, comme ça, on peut vivre un standard, parce que mokili ndenge olobi eza déjà na loi na yango. Yo soko ya na loi ya sika, to ko ya na condition ya sika, tika eza pour la prospérité, to bolamo ya place aux amis, mais soki te okolandaka standard o existaka déjà. Or dans connaître toi-même ndenge na landeli eza ko senga contribution ya yo moko. Ce n'est pas que on a na cours, na calme. Et puis ba question belé eza kosenga ba explication na ndako na société na mboka ozoka ko résoudre ngote ki place kitoko na komaki awa olobela ki makambo ya démocratie
bamindele oza komona ke bapays développés le bien bien bazokende kolakisa badémocratie na Afrique. Est-ce que batangisi bato démocratie yango baprépare bato ya démocratie yango question kitoko eza wana ou bien bato bazokende kaka kovote na bakanda mpe baza kovote bayebi na mpe système politique na bato yango baza kovote donc fanatisme kaka eza wana question kitoko opposaki wana na cadre mpona kosupporte bapilier na yo ya connaître toi-même po soki bato bakoki koyeba eke mutu nazali kovote azali nani et pourquoi naza kovotele ye ekozala malamu parce que omiyebi yo moko oyebi mpe mutu yango bato mpe baza koyaka na baélection fo bamiyebaka na bango mpe bango moko soki bayebi mpe loboko nango ezaka molai aza incapable ya komaîtriser bakese ya l'état pourquoi alors aya na public aya kotia candidature na ye na ntango aza mpe na bolingo kutu na société te biloko ya boye meme bapoliticien na biso mama akoala mateya ya boye soki oza na accès na bango ifo koteyaka bango yango soki baza kolanda tika mpe bayeba ye te mateya oyo eza kotouche degré nyonso ya vie na société na biso bapoliticien fo bayeba ye te soki démocratie existaka na poto po bamindele base découvraki na nature na bango na vie na bango c'est pourquoi ils font des choses pareilles. Est-ce que biso na société na biso na culture na biso na bokoko na biso moyen ezali te ke to se connaître pe biso moko et que toyeba pe quel est le système qui peut marcher entre nous parce que un peuple aza productif aza peuple peut amiyebi très bien soki peuple amiyebi te oyi kozala jamais organisé ba oyi kozala jamais content mais un peuple qui est très content en tout cas faut être productif et un peuple productif eza peuple oyo amiyebi déjà très bien donc maman akoala nde yango naza komona ete nga nazolanda émission avec attention nyonso po biso nyonso tokoka kokola toyebaki intelligence oza nango il faut tokoma très inventive tobanda koinventaka basystème ya sika sur base ya babete oza nango tozala très logical kotia makambo en ordre ke étape 1 étape 2 comment tokosala yango comme ça tokomi na perfection oyo akoki kozala ata 100% te mais ekoaide biso tomona clair na mosika totia mpe justice kati na baraisonnement na biso parce que yo moko ose juger d'abord parce que ose comprendre oyi mpe mpasi ya yo moko oyi mpasi ya moninga nde ndenge wana okozwa mokili lokola jete mais lokola eloko ya sérieux parce que toyaka une fois na vie baimpulse oyo oza koloba wana kiye soit baterme oyo oza koutilize tokokile mpa koyoka na baterme wana mais okangami kaka na scope ya kodemontre mosala kitoko oza kosala baterme yango tika epesa biso confusion te tokoki kozanga koyoka na baterme mais en réalité tozala biso kaka na point moko kaka ke bato nyonso tika totia impact na société sur base ya kose découvrir biso moko na ntango tokoyebi biso moko vraiment tokolakisa su mutu mosapi te donc mama akoala nazongiseli antenne kuna lokola eza émission osi kopesanga maloba merci mingi mpona invitation na merci mingi mpona bandeko nyonso oyo bapesaki ngai bacondoléance mpona kowa ya mama na biso nde tobi tokokutana donc mama akoala nazongiseli antenne kuna. Merci papa Zambwana okotire pe na émission na biso ya lelo. Donc merci papa DSV kuna na mboka Butatal, merci na bandeko nyonso balandi. Connais-toi toi-même, yo moko sala expérience na yo, yeba famille na yo, yeba epayo wuta, okoya komona ke ozali kaka bitu moko wana. Donc ezali mondele abotaka molimbo, oyimba abotaka mondele, racisme ezali kaka vibration ya mabe oyo yo moko okoko yomikanisana. Donc bima na kati ya vibration ya mabe omona lumière na yo oyo avance na kati ya motu. Donc planète terre ezali mpona bato nyonso e na soki nakomi wana sukisi napesi bandeko nyonso merci oyo balandi e mbala nsima soki eza na moto asala expérience na ye aya kokopelisa na baninga mpona to avance. Merci papa DSV.